Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais nini sous le monde maniqué a fingé au PD, aux ébisensi, aux anabanate, robot parce qu'on a PD. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose en robot à moi dans la vie. A déjà PD. Mais mon toit est bas valeur à mon ça comme mon toit petit. Les questions de gens à mon tour n'a pas moi dans donc il y a des exclus. Je suis pas son ami, genre n'a été même bananaï parce que niveau n'angate, même entourage et tout bazar niveau n'angate, n'a pas dans ndako bête il arrive qu'il y a la famille en tout, il y a pas moi les coco, je suis pas son ami. On a dit ça dit qu'il est PD. Gamoi nini bana bana bango nso mo bina zwata ye na bimane na boye. J'ai mis maintenant ko calculer te bazar kele. Bazar zé. Maniga lingi bongo te. Bazar kele, bazar zé. So na zonga ça vraiment moto siko zonga. Famille Fendi, famille artistique ba ko lokandi ko na noki. Avec les réseaux sociaux. Avec Yann, nous avons une famille ou un attaque sur la poufa qui t'est. Tu as un fils, tu as un pétard qui est fou comme ça. Papa, mon colo moi si tu es qui on a vu ça journaliste Oyarafine Tumba. Il faut réagir bon, tu sais que ça problème na Fendi quelque sorte. Mon canard aux lingozo, aux la canne va combo ya bateau, mambo ya bateau vraiment ma sœur, c'est pas bon. Parce que quand on a le lobby le lait mon angé à la cam, est-ce que la fille elle s'est Fendi que a marié? Mambiazin va te rouler parce que dans ça n'a pas prévité parce que ça m'a ramené aux réputation ya moto mais na yebi mamde na yebi mamu bien tout entourage na biso to luka et dakabiso entourage otali Fendi otali ad otali red otali batu jeune ekiri wana faut ba batu ni nozana bango frère na ngai ezaka conseil oyo yebi melo boye yemo yo ka douleur et na camarade mokoté gouvernement yango kaka to senga mama chako bolele bien ko gouvernement parti de bazo mbongo ba ozwa o famille ba monité parce que na munalika moi c'est muto wa tel intérêt neta na mabedi kasi likambalo chocho ata soza matanga eto kufila saki za la ka pembeni oui okangi les gars si melo note ti arrêtez ba yokana ba benga chaka ko ba bengi famille ba vandi et eza ndenge ni pasipe ya mobali Consensus des alliés, pourquoi il y a 5 organes d'essence de Seigneur qui combattent là. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marron. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas de nini. Fondation GLB, ils ont un kizamba, et kota qui libinja, pasoko, manaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la binoni Déborah. Ma fouta Déborah, et ça a mis la plante naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, kati, kata, kata, bao, 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 bao. Ma fouta Déborah, soukla ma fouta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, on a... vérité. Merci beaucoup, merci Balandia Congo, Liziba TV, Balandi Nyoso, Batala Rabiso, partout, à Bomon Rabiso, et un partenariat, Tosangana Kalisanga, il y a Congo Télévision, il y a Congo Liziba Télévision, et ça la vraiment bien, na Bayimboka, au Batala Rabiso, au Balinga Rabiso, partout, au Bozala Kanalinga Rabino Natina, pour Batala Rabiso, surtout, à Bomon Rabiso, surtout au moment où Congo Liziba TV, et ça la vraiment bien. Na pas si mbote na bino nyonso au bota la biso au boza branché en ce moment. Merci Nanelo Itelo la Sima Bilili, merci na ba Kongomani nyonso, madame Edith Ampasi, la partenaire de Congo TV, na Ningaro na Tina, merci na ba produit nyonso. Ozo sala ke dizamboka dans la moitié, dizamboka dans la boezo ça vraiment bien. Merci et bato nyonso ba produit na biso Edith Marque Beauty. Bon ben numéro affiché wana ba produit à sous que ça à Kinshasa mais ba produit au éclaircissement et nzoto
oh mutu nyonso alinga koma belle encore baproduit eza wana soki obengi livraison eza à domicile. Donc merci lelo didi ya mboka aye kosolola na Kevin Panda Lekichu tomonaki émission oyo ya na biso ndeko na biso Manike de John bayambaki ye na chaîne asalaka mais bapropos atenaki tokoki kosolola wana Lekichu. Qu'est-ce qui s'est passé encore na Manike toyeba déjà basololaki tokutanale na nini na eloko côté la showbiz côté de concert qui tozaki na Manike toseki to solo liwana. Mais qu'est-ce qui se passe encore to solo là que tu lokola pas à mutu ya théâtre concernant mambo ezoleka ya Fendi Bakajika soi-disant abomisi mwasi ya libala longo 16e. Est-ce que c'est vrai balingala tsamwa ba tu poster to solo on les que tu vas tout. Je dis merci à mon jeune garçon bolukela kenini yo azana nyongo na bino obutika ye pardon botika ye kata bango botikela ngai pardon azana nyongo na bino merci à toi Betiki Solo kele kata ba jaloux ba gris kata gaga de 10 Lekichu Panda sali Salut Tania Mabedi Neymar la leçon Tania Mabedi Neymar na bango tout abi kata bango toujours tokos mamunyo sonyo so abi basila bayuma basila kala ba vida kala. Merci na Betiki Solo kele na nyonso ko sala pona Lekichu. Déjà je pense la semaine prochaine bon d'ailleurs synthétique et bois chaos Betiki Solo kele la bonzi synthétique ya somo anagati ya village Panda sans oublier mon papa adorable lui c'est mon daddy de cœur daddy Paul Fikipo motema ya Mams Fikipo Nathalie vraiment bazaba maman oyo Maman Nathalie Fipiko je te salue aussi le bazongi singai koseka o na komi koseka lelo parce que nazaki déjà par terre grâce à la famille wana ya couple wana Paul Fikipo na Nathalie Fikipo dans les bons pe na botenité ya Gisèle et Tati maman Versace bientôt la soirée Versace Gisèle et Tati maman vers monter ma prince Giclo winner Yvette Elisiki Nicki Minaj à Paris na pêche au pembote bato tout bolinga Kevin Panda Lekichu ngapi na linga bino to zala et talaka nzambe moto ayebi cause quoi. Merci beaucoup Kevin Panda Fipiko mona batu et maman ma Lili masango à foire que je te salue maman nazo ba bonbon na ba chocolat nazo mikolo nazaka baki nazo nyonso. Merci Malili. Donc Lekichu Panda to solo no mambo eza vraiment na actualité tolali tolamu ki boye toyoki ne ba page polémique to moni ba tienne de konabiso frère na biso Fendi Bakajika oya comédien batie na ba page ke abomisi mwasi ya bato libala alongoli siezemi mwasi bato utaki poto aza marié ateki foyer na ye na poto poya apa Fendi Bakajika Fendi abomisi mwasi alongoli siezemi. Tu dis quoi sur cette affaire? C'est un peu triste comme on a déjà parce que la réputation et ça et là au moment où tu encourageant ngote tu se pela ngote pe tu linga malheur ya frère na bisoté vraiment naza vraiment naïbi vraiment dossier en bien mais parce que toujours vérifier ba kambebele je sais pas parce que moi je sais Benji Aza non banana zoro fréquenter na habité qui a vivakana basi ya batu to azara batu pour muso za garçon za pesta ayebani pe là vraiment je sais pas est-ce que réellement pour moi qui peut bariser ça qui mon analyse moi avec qui se makambo on beba kona qui bariser longwa na ko lukana condamner Fendi bala moko te po na na likamo to mundi on so pe rafina che yango ndeta takine déjà on a biso Fendi de base il y a des solongo pensate mais n'engue toujours ramambe parce que moi n'engana pas mbaté et tu sais que silence des arbres to bi ba n'engana biso ba approche ah ya tu peux so ka to kosola ça veut dire que les cambo ezali de un d'abord ko bimana moi sur bien té péché eza péché ko ba moi parce que ko bimana ba c'est ko ba marié eza mutu e memelo pe ba malheur ma bébélé na vie ba poisse o ko ye baté si réellement de on a Fendi ayebaki mais je pense pas que ce qui ayebaki akora ko sala yango. De deux, est-ce que la fille Yoana, est-ce que Benji qui a marié? Pour le fille belé, baromi koya, aya lingni mobali pas c'est plein. Benji n'a pas balité.
alemina ko tobola alemina ko vivre te ko zala ça bolom azabelom azat na tayo ba fi balinga azape noir azape black panther azape na ngona likona makamunyo kitoko ba fi balobaka est-ce que ba fi bo zape o aider biso ba diaspora ba tu apoto ba fi o linga ba so ba comédien lingi munyo so comédien to journaliste so mutu boye sola na ye tanya na ngai mwasi na nga to boyana leke cho ngana mwasi na nga to boyana ngana munani na mobali na nga to boyana boye siko ton fini pour mona lelo biso na kata TV to tala ba intérêt na biso mta ko sorte est-ce que ma ye cho lo batela ngo ka ko za ngo ka bien peut-être ce fini na ba avantage ne wana moi so za kana biki za so soit disant kamada Barcelone ba bazolo ba moi ça ba kamada Barcelone na oui c'est bon ngapina ye ba vivara na e Pathologique docteur Guilain le bourgeois Zambé ya le poso okoma ki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa loke c'est topengando docteur Guilain le bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film pour être très belle et naturelle fréquentez Guilain le bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le bourgeois, le dieu de la peau. Capador ta Guilain le bourgeois ya boye bazui wapi basero balinga cimenterie vanda ta ya kano ta ya android ta ya kilo wanga ozui wapi côté Guilain le bourgeois pour voir le poisson pour vivre parce qu'il faut avoir besoin de place dans mon quoi pour benda beauté olingi bando benda beauté ozala na po ya ba bébé ozala vraiment taille bien Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le bourgeois. Une réponse potentielle à tout. Oui, c'est bon, mais peut-être que nous avons message Azamuto. Est-ce que la fille s'est fait que Aza mariée? Est-ce qu'il y a des qui peut qu'elle a zemi? C'est ça. Mambiazin va te rouler parce que dans un prévité parce que ça m'a ramené aux réputation ya moto. Tant de autres photos banning ont gardé ma cambiango. Et ma ningani qui pour ba proche bande qu'on a épé ba ngo peut ba kosala direct bande ko la fille que son nom repose en paix baba la gina zemi oui azate za na mokili sosote. Est-ce que ayebisaki ba paramètres en ce photo Lucas Koto yeba source et les camboyango vraiment à la loupe. Mais sûr pour l'instant nous avons une information de Tania il y a leti ya kaya liwa parce que ce qui le muta kufi et banaka. Il faut dire aux artistes ayebani makata ayebani monde entier. Si réellement la fille a kufaki et ngeza na vagueté peut-être ba makisi mo loro mokwana peut-être ma personne qui a appelé ce qui réellement la fille n'a pas qui famille n'a hésité les canaux TV jamais tu es maramboa c'est ça problème mais tout ça n'a pas ça les cas si ce qui réellement basali mais je pense pas tout entourage n'a pas tout Lucas et d'akabiso entourage otali fendi otali ad otali red otali batogène et qui riwana parce que vague moko o bayaki nango bayaki na mopepe na bango mopepe moko oyo boye ba toki saki batu ba bangi saki ba génération ba bobo ba piro te ba bangaki génération année équipe année bango ba fi ba yo bima ba jofi ba yo bima ba déco ba yo bima Ronel ba yo bima et qui ça génération par génération mais soko bateli étoile na yote o bateli logo na yote pe entourage tout tambola ndenge nini lelo ba mso linga batisa la ka fendi peut-être pour linga ba baby c'est une relation na moi sina za na Canada peut-être pour le cas lemba ya ba ye ko za pe soko za pe lokuta faut ba batu ni nozana bango frère na ngai ezaka conseil asani nga mabeti parce que so ileke chu yepa muninza meda tutie apanzaka village panda non et wala mambakala wana posa ngote podi ko na ngopinga na fede tukaya ko swana pete ezali mambo ekomaki donc mutazo distance na ndenge na bon moment zoza na nga bila moment eloko ezanga ki yende ko posa beme na nga ko sala ko esquisse o ma le quoi frère que tala boye ma beleka ki to ma moto parce que na posa ya mbongo ya mututé tout peut ka conseil ba ko kolobata ko senga la hotel luka muta pesa ko conseil na vie eza muta lengio muta te yakayo parce que lelo tanya mamto sala fendi yebi parcours ne bisika uta o sala émission na bana kata yebi parcours ne très bien kolinga muninga te camarade ta manipuler yo faut zala na bateau ba pesa ko conseil ko ba loba no ba telemelo na mabeke ko sala bote ko sala bote lelo sko lelo mambo ya lelo sko makambo ya oyo yebi melo boye yemo yo ka douleur ya na camarade mokote
Il y a un mot moko to yo c'est-à-dire qu'il faut ça examen de conscience. Le ba sert dans la sila bisalo bekam. Alobi les quelque chose on a aussi ça l'examen de conscience pour na vie na yo. Ndezo zala ki ndezo évoluer ndenge nini. Yango monika ka tout ka soutenir il est vraiment aza frère na biso frère esiko zali fendi. Sois sage, c'est ça réellement ça mbalokuta les cas ça la filme na yo. Il faut faire attention et bien balingi ba bonheur ba ninga te. Qu'est-ce qui prouve qu'ils appellent le Koutana? Voilà, je ne sais pas. Entre parenthèses, parce que nous avons une confirmation sur le côté. Vous avez dit que c'est vérité. Voilà, Tania. Ils ont facilité, ils ont recépé la langue. Mais que tu prends dans la page, ça fait trop mal. Répétition, il y a moto bason baraté. Oh, tu as mon que oh, mutumo va salir boy, oh, mutumo va salir boy, bah comme bah directement bah condamné. Ils ont bien beaucoup condamné, mais beaucoup bah n'a pas fait. Est-ce que c'est réellement, est-ce que les Camerounais sont bons, est-ce que Boyo qui fendi, est-ce que déjà Bato qui fendi à lobby qui était et qui bongo dans le monde c'est que zemi, est-ce que Fiwana yé mutu a vu qui fendi que na zemi ou bien fendi mutu a vu que bon le ça na zemi kende kolongo la on peut vivre mieux. C'est trop triste comment on a babilo quoi bon fendi na lobby té. Mais le président est véritable, on a vu ça journaliste Oyarafine Tumba, il faut réagir bon, c'est que ça va problème na fendi quelque sorte. Bon ça va problème n'est Rafine comment on ça babilo quoi. Mais il faut éviter ça artiste na biso ya mboka faut protéger bango d'abord. Yo Monica, est-ce que Rafine Dazana a eu information traitée? Il y a Monica na ba page. A Monica ba page indi kita mata kita fendi ba che. Mon canard ozolingo zo la kana ba kombo ya batu, ba mambo ya batu vraiment ma sœur, c'est pas bon. Baza ba artiste na biso mboka parce que ngaso na lobby lo lemo na ngeza la kama be munoko na ngai mais na yebi mamde na yebi mamu bien tout le monde ba Rafine frère na ngai fendi soit sage na to so di talent entourage payer ba mamu ozo sala et là mususu ozana étoile élévation ozo ya chez yo wana mais yeba mutu sa pembeni all élévation ezalate faut faire attention aux beaux garçons Roma ba bilo moi minene botombo so arna biso parce que boyebi bozana élégance wana bozana émotion na bopesa bato ba envie à côté la bino l'art de parler il faut protéger votre carrière vous protéger ba vie na bino eza pas baté bozala ke ekiri wana batote ba fingi boye ekiri wana ba meli poison papa village panda pour fendi boye ya Zeza banana za na sima non na za liboso na yo tondima ke ba colonel bobima tondima ke ba fiba bobima ba décor bobima bobo kutu ya kizenga yo ko bima bobo liso bobo lazo sexa batu bobo kutu na ndimaka tozomona ka ida tozomona ka mobile bobo abimite tonomona kutu buyi ya buyi tonomona ka ya buyi tonomona ba pululu metala lelo ba bobo pe protéger notre carrière protéger yango parce que eza azar parce que nous ça aura pas problème pas problème payer la biso van et carrière na ngesile mais le coup là au sala mutu mabete le coup vision na katina na sala tanya mabe le coup vision na ça qui ngani mabe là non nzamba protéger nzamba batela yo protéger carrière na yo frère na ngai soit fort eza que mamzo ko mata maman na bino ta famille na bino eza mona ka mona bango ba problème ba ko sepela na ngote parce que ngala mutu mabe na mema na ndenge na memela mangam na ngi zape ndenge mosuta na mabedi toka to bona biso za bato mokili to sala pe o ba nzambi ndazo singa to sala boye dende ko na biso si réellement soki za mambo ya solo famille ya fendi famille artiste ba ko lokande ko na noki avec les réseaux sociaux avec yanduka ba ki oluka famille wana ta soka kufa kite to kaza envie soki ezeme petaki to kele to fukama papa mukolo mwasi to yeba kite bino pe botikolinga so za marié na yo tika boya na biso de tel so tel intérêt no 1000 les autres 2000 les autres na to ko gwa kamaka wana to za bato ba benga azo faire souffrir nga j'en ai marre na yo kana vanda na yo yo zo ya arrêtez mes frères et sœurs ba poto bino boya ko linga ba comédien bino boya ko linga ba comédien na biso ba jeune na biso ba obima lelo yo merci vraiment na Pierrot Ndombasi azoneka mwasi ne ba vanda ba mo ba pema na bango bino boya ko linga ta ba retomber oza marié soko mona oza marié bo sakana ibisa muninga zala clair na muninga siko lingo mona ka ko bebisela baninga ba répétition ça ki ada ilunga basi bazo wele na poto ekiti kingani te boye ba robongisela baninga nzela
bazana na carrière moulai liboso na bango lelo soki ba carrière na mino zo kenema eke zongi peut-être boye ba koza ba succès éternel te ba succès éternel ezali lokola boye ba jeune basala ba théâtre trop personne tellement Turbo asala pa Caleb asila na été amona na été mais so achibashina na film ana commentaire kitoko ba succès ba éternel ko ba dadi kitamba dadi suna succès c'était mais azaleka na vague na avani ne kaka ba vidéo atala su théâtre malonga te ka ba gagi na avani ne ka wana et so beso ça dit comme ba otala na bango kaka on se lozo le a joué aller sur des douches kapa on sait ka qui toujours envier kaka ba disha c'est là qui toujours envier kaka tout ça ba succès éternel on sait avant de ça musala na e ani Nicole Bakata a force kana souté ata mwana moko yo bimisika mamo bimi ya azaka wana lobby oyo makambo yetu xil pechanga oto ningisa YouTube mazo mona na te amona na été ezaka ke o azala ki koto to vanele on a ba mission asali bo ça ala na aura ba d'Acosta tu vois d'Acosta asala ni ba base na yelo malunga te mais okati komuna fingi mutu non mazaka wana donc ça li kan bat mukilenzimi to protéger ba succès na biso to protéger ba carrière na biso succès silaka ya atozana ngali ya misa yembiango ezali kelemba soki réellement feneza makambo to luka ndeko na biso to kende ko protéger ye to sunga ye na olinga tata ke mambeleka ana vile panda na mona fendi azo de la passe jamais mama village panda ko to chwa mupandi na pesa exemple elo déjà yaki ekeli ele kadana jamais na ko linga ele ka so ba ele ke chue au monde pour ba commentaire ele ke non ça n'a rien à voir parce que aza frère na nga na olinga malheur na été le bo mo na été rozala trop seka te ko lia mais ça la motema ya bopeto pe respect oh so comme le ça réellement éviter entourage éviter milliers éviter des autres tambours ça jeune garçon dans la famille au ko aider na sima grâce à théâtre so ça ça le pango grâce à théâtre o metsa ba Caleb tout ke bana grâce à théâtre ba beba ko ba boss pe ba ni to négliger et le côté surtout aro bozana wana nzoto ba linga bini we ba ke bana miki baza si on ba bimite ya mabumo plat oh non, ma bimité. Protéger. Mon plat, tu as besoin d'être colligé. Je il faut éviter. Soyons sérieux et tout ce qu'on a biso. Peut éviter dans nos émissions critiques. Parce que nous avons rappelé somme. Tant aussi consommer éviter mon vendre la quitte pour une revendre pour l'oba. Tu n'as pas fait une analyse. Qui t'a jeune Nicolas mon FPM. Merci beaucoup Tozo a avancé malembe mais Kevin Panda lekechu ezaki sombele suka na bisanga hier na epai wapi na matanga ya mama Shako wana opesi mbwa kozwa te opesi mbwa kolokota te ezalaki somo papa Shaka famille ya mama Shako na ba comédien ezalaki lobi ko fingana ko swana ko discuter pas possible tout ça baté bazo kende wapi pas bimisa biso ka mama to lele ake ko pema na kimia non makambo oyo biso malwazo to lobby eza ndenge moko de un d'abord papa Shaka Kango Shaka Congo asali pe belé na monde artistique na biso asala kaka et belé faut tout le to comprendre ye to considérer les lots nous sont à ba propre intérêt na ye matanga na nyoso mutamoni ki a gagné le côté pour ça na te jure ce que mutamoni ki a pour ça détanya a rejoindre à 100 fois bénéficier a yate arrêtez un peu maman wana zaki maman aza bien azaki bien na bateau avant d'arana bateau azaka social le quoi bazaki artiste famille babike famille zo boya balinga papa Shaka Congo peut-être ba bien fait au papa Shaka Congo asalela bango il va bien fait ma solo ba mona pa ba Shaka kwa sala parce que on dit matin maman yoaso ba yokanité toutes les familles na ba comédien na ba papa Masumu ba papa nani ba président Lomé ba yokanité ba zozo a compromis ya malamu te on famille ba se décider le quoi tumbutumbu et ça le quoi e kabola ba ba sala nini ba so charge makambu na ba on ba pesa ngona ni papa Shaka le papa Shaka landela mama ba obsèque ba malama za artiste à danger a solo ba kuna to moni ba mama bolio te papa Shaka za artiste à la comédien te batike oh non ya sunga ba mama Los Sancho mama Los Sancho ko ba nani poza masuma lobi ba ke suka na justice ba ke kata pop azo bati asala Los Sancho nini Los Sancho finga ke kaka akritika ke kaka ba ke suka mamboyo tina justice lobe da ke sombela la longo na 23h
On a vraiment les apports photo qui battu sur bazala qui on ça les fonds maman pembele donc à Los Angeles papa chaque apena lokato ye banana bit ali kambongo ezani ba bis ni kamba 50% famille zo 50% tu habites 50% ezani partir de bazu mbongo ba ozwa oh famille ba moniter mais ba sangana pour ça minute de famille ba binu oza dana combien oza na combien gouvernement yango kaka to senga maman chaque bolele bien ko gouvernement bolele maman na bien tout le monde a pas ministre qui tire à Zouichat pour la nationale papa chaque Congo ministre qui travaille pour mon na famille déjà l'être côté les comme les comme ministre qui tire maman wa so là qui est bien parce que gouvernement so qui matanga maman bon chaque Congo ba telemaki qui ndaki tina ministère a telemaki zo kota zo bima so ka yete bo ngeza la ka ngele ka bo ba chaque Congo bengi famille ba vandi et leur idée ezandengeni parce que na muna likama c'est mutu wa l'intérêt neta na mabedi kasi likambalo chocho ata so matanga eto kufila saki za la ka pembeni oui okangi les gars si melo non ti arrêtez toi arrêtez toi pesa maman Valère pesa maman Valère ngaso na lobby lo lema oyo na lo balanga ite oui papa chaka Congo pe aida na ba ka ebele ba tseba kufa va o bo comprendre donc ko que papa chaka Congo azwa ka ebele binisa ke ebele vraiment matanga oyo on va te ba telemi papa son pas un grand artiste ba tika ko manipuler boy ko yaka alo ba ko moi muke c'est pas bon ba comédie ba ndeko boya ba interview mais ba komi ko ndima ngo po makambo komi déjà ko pela moto yo ba papa na nso mikolo ba comédie ba komi ko ndima ba cha ba ngata micro ba sa interview ma 10 minutes po ba lo ezoko tuna bango za ndeni biso ba YouTube ya to sambwa oh arrêtez non mais si ko tala bango nso ba komo linga interview po anini likambo ekwei c'est ça 80 faut que baluka bachape bayokanisa la parce que ça maman moko azaki maman chaque na ba photo na kala sona mona ngo epesanga larme de pleurer ça veut dire que to considérer to lele na kimia na limemia na tena makalunga lobi aloba mingi alobi mukime loba mingi abito lela mama to tikana ko luka to boso ba uniforme to la tate mama chaque pas ano texte ba uniforme so ba uniforme abinga mona vanda na tala ke te na roteka ba uniforme te on sentir que azoka pasi moko boy eloko ezo leka entre bango ba comédien et on zo pousser mususu ba comédien mususu o bazo réfléchir bien baloba ba teso ba telemaki te ba comédien ba sa son to moni mama pe ni mondam ba caméra ba filmer on sentir que ba caméra po tozi valeur na biso ezaki comédien nyoso azaki kaka na téléphone azo filmer ba teso ba ninga na ba telemeli bango comédien yo kasoni baseni bazotika baolela mama na limemia mais ko swana ya ba ingir ya ko luka ko finga na famille ezo sa kitoko te bobongisa to luka mama boli pona mona mama boli alobaki to moni mama pembela mama alinga ko to ya zane matata abia ko meka uche miko azaki wana lobela ki somo abia ko meka allez non allez rien aïe asa makasité donc tout ça besoin de la maman na kimia et aux ala vraiment bien ba papa masumu ba pantara lobi nani koko bilala yaki wana modèle koko bilala zo lela utasuka yaki ya kolela o ba komela yaki koko bilala alati complète kilote zo lela donc on sentir pas si na motema donc on zambe ape misa maman na kimia leke chupanda to kota na lisolo poto si c'est émission lisolo eza sombele tout le monde qui a maniqué na Congo na showbiz bo sali direct boko sola boko seka mais nini sous na maniqué a fingi au PD au ebisansi ko na bana te robot te parce que ça PD qu'est-ce qu'il y a nini sous surtout comprendre que ba grand PD ba grand bata showbiz ba za bana pe micro mais ba saka monde showbiz maniqué kolinga te na zongi na son si équipe nationale vraiment na zongi na équipe nationale pour tout le monde finga na maniqué tongo me dit pourquoi je suis responsable je suis engagé quelque part quelque part je suis engagé peut-être côté femme nanga je suis engagé quelque part na musala moko je suis patron de quelque chose na village panda village parce qu'au niveau world na za rêve nyalo barango bango tu ba rêver ka ba comme rwanga na tana bango te na so ba beti ki solo kele na so ba Gisèle tati maman faisait monter ma princesse Christelle Salim avant dans Nicolas avion non avion te zala Nicolas avion on a comme un test de l'air pour nous comprendre te man que je te calcule pas j'ai pas ton temps fais tes émissions évite un peu kotanga kombo nanga ya ndinga mabe parce que est-ce qu'on a commis pe cadre dans comme moi je serais un futur député à Mboka oyo pourquoi Bedachou un futur député
Elle dit qu'arrêtez et je passe son temps vraiment. Oh, tu ne passes son temps quand on est à Zoloba. Mais vous savez bien, que ni émission vous savez na tendance. Peut-être quand émission c'est tendance parce que je suis journaliste. Là na émission on a somme télémelanga té na musala oyo. Parce qu'il est temps ko téléma ko yeba valeur nanga. C'est-à-dire qu'il est temps yango personne qui les souka lobi mais attends il faut te profiter ba valeur na biso. Faut ko télématanya sala musala yo ko banga muto ko banga misiko ko banga ko banga muto sala oyo. Et c'est ngolo ba loba. C'est devenu ko landa ko zo parti plutôt to miye ba les sous façon na biso té. Abi ebi sansa ki bana té yango esala ko sa be mission ya zaki na passe. Ça il n'a pas pour à finir même zaki na passe alors. Arrêtez. Mais c'est quelqu'un qui si la journaliste était à chroniqueur éviter na combo ya si la misala arrêter ana famille na ye. Lo musu muto ko ta ba ben musu bezo balukela biso kaka. Yango Monique muta sai mabito lobby singolo mais auto lukato sala to sala ba to lukato non j'arrête. Moi je sais Kevin Panda les quelque chose fikipo. Pourquoi ça manique nini? Je suis pas son ami, genre na été, même bana na ba à niveau na ngate, même entourage et tout ba à niveau na ngate, na vendre na ndako bête ya arriva qui va en famille en tout, ya va na moi les je suis pas son ami. Moi je suis patron Tania. Naza boss. Je suis patron. Eh bino kozwa oyo. Je suis vraiment patron. Ah, botika makambo ça fait pas bien, to comment déjà famille, ta to kota na manique na showbiz, to temi bano to seki, to sololi, maman na nyonso ba déjà wana on n'a pas besoin to ko la. PD ngamwa nini bana bango nyonso mo bina zwata ye na bimane na boye mutobo ya zate te mutobo ya zate tanya na mi yebi ona zale ke Kevin Panda fikipo mais na ko sala mo te rêve iPhone Pro ça dit que très obima les soso yo binga ba mo traiter nga chaka lona lo le mo sala ka boya sala ka boye mutobo ba sans ça dit que ezako yeba ko zala mo na nzambi zamba ko pambola yeba ko funga motema ngai toi nanga depuis bana ko kola tanya na ratakati na sona vignon sans ça que simba tout na zokola peut na comme âge 97 ans na komi fatigué na vana nan moi ça va pas on nga na tiki foyer na nga menaza je resterai là na kotikela mu spacité naza wana le que tu rêves na bino donc yo so bi ozo mona manike moko obimana oboya te ah ça va jamais mike mena ko calculer te baza kele baza zé manike lingi bongo te baza kele baza zé so na zonga ça va moto sikwe zonga na lingi na ngati moi des gens quand tu banaka ah na buena moi des gens bandi ki to moi je viens de bandi ce qui to ah na buena vraiment tout ce kablo ko ana c'est pas bien o elega ki déjà leki asala ki musala na ye ayambaki invité lo baki o alinga ka donc on a bien on a sous parti pris en moto je sala musala na yo zala naître na plateau na yo parce que yo za maître Luka o sa pe marque na yo auto les amis de tana mabe to bato mo ya tan Luka pe le ketu ya oyo o ekinga c'est ça bato lo to lingi to sa teka bato boy non abakukitei bato ebele o senso que association mo boy bato mo boy basalela mutu mo boy lo mo boy comment peut ko ba comment gérer artiste na bango c'est comme ça imagine artiste na bango c'est comme ça Luka pe yo est-ce que nga pina za bato ba bundela nga boy donc quoi sila bisalo arrêtez je pas le temps. Okay. Moi je suis patron. Merci beaucoup le Ketchup Panda Fipiko, mon bata maman Nathalie, oui, na papa maman. Paul. Donc merci beaucoup FBTI Misalande. FBT Misalande. Papa ngapela zo boka mama. Maman Nathalie. Naza makasité. Bon, to comme l'émission na suka émission ya lelo, Sambale ta partie Sambale mignon géant. Bisiko Zali, ba gros bisous à toi. Soko balaka te, to pe mutu mo zaka engagé te mais bunga bo bala na partie samba. Ah, Romain Mukadi ya Ngondo. Oh, comme si Romain Mukadi. Yo, ça c'est ça na collègue. Oh, yo. Aluba. Romain Mukadi zo. Ba ke Ngondo ta kambe bona e. Ah. No yeba identité Romain Mukadi, je te salue papa na Romain. C'est ça ba fi ba na Romain, on a décidé. On a déjà engagé à marier. À quelque sorte sango wana era zalaka. Ah, zalaka. Ba fini on se zo ka yango garso a uti wapi. Yango garso a uti wapi. Ko wa ba ya tuna bana ngana lemba. Ah. Ba na ba parti qui meka ombo ina buja kalenga. Ça déjà. Eh, ya sango le kechu. Ya lelo te YouTube te. Mata déjà avion chat YouTube. Asimba $, ko nga lakisanga ne bazuka mbongo lakisanga akabelanga ba 1000 ba 2000.
Radbol. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Mais l'ingité, oh, ils ont les Kalekawana, ils ont ça vraiment bien été. Bisous dans ça, vous avez net, vous avez gauche, droite, gauche, non. Tout ça, vous avez comme il faut. Donc, merci. Tu as vu la souka émission, elle est là. On a vu que tu as vu que tu as vu tout chemin mène à Rome. Merci donc Jonathan Bolingi, Kabomoka Songo, Oscar Marie, tout le millionnaire en Junior Baometo, Nadine Longo Baometo, joyeux anniversaire à notre princesse, à Juliana Baometo, 2 ans. Babeng Sibisote, Tokeka bongo. Le long anniversaire, il y a Dani na biso. Ya suka e paina yo, kolunga tanga nga yoka. Signor Baometo. T'habites moi ça bozui. Ah, tu as posé à 5 000, 10 000, 20 000, pas t'habites. Encore yo defa. Tout c'est ça na yo. T'as volé voir ça musanga ya. Ya je tati mama Versas. Ya je tati na pêche ombote, tu bolinga raba, tu bolinga leke, tu ngava linga bino, Madame Grâce, naza va passer bana bolinga bongo hein. Eh qui sont lequel bye. Merci, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci Nabino Nyoso au Botali Biso, au Bolingara Dizamboka, Bolingara Tania Mabe du fiel à voir Kababi Kata ba jalouse, Kata ba gri, Kata ba yuma. Bayuma basila kala. Kala, ba gri, ba jalouse, ba méchant. Oyaka fan okoma lelo conquérant. Ezalaka bongo. Yango siko ba mambosa lelo za le passer nanga. C'est comme ça. Ça veut dire que tant ils ont boulot sur ma mutuka dans la sombe mutuka. Tant on lingo okuta na wili musheni na tiki la bino déjà na kuta na nae. Tant on wili okuta déjà. Ça déjà rêve na ba. Na déjà rêve. Tant on lingo okuta na plus na Christelle Mabwilo déjà na zalaka nae. Tant on lingo okuta na RTG na déjà RTG. Eh ngai. Azo lingo visa poto déjà na zo visa poto. Azo lingo kende triki déjà na kenda triki. Aux nationalité. Na za pe na ebisa yo. Mama donc nalingi bino mingi na continue kolinga bino nalinga bino mingi bino nyonso botala des Yellow Candle. Yellow Candle, des gros bisous à toi. Nalinga sko boka Trésor Candle. Yellow Candle, je te fais des gros bisous. Trésor Candle, bino nyonso nalinga bino mingi na continue kolinga bino. Trésor Candle. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Trésor Candle.